Ambako tango libola maman na etale le mikwa mikolo kwa mbisa la mer nyama. Oh. Bafana. Ah likata tata na likata tata na eh. Bafana mali petit wana. Yeah. Petit wana akoko sala live te afinga ba Kongola Brazzaville. Akokati. Oba kote poni to yebani. Yebani ba adresse. Non, biso na mo la kuna pa. Congo. Mais ma belle ezani ma belle ezaki mona ye petite moko ele comme sanga côté yabanduka konga RDC la nini. Mutafinga bato na bino. Afinga mais bino to na live na ye. Moki tapoter. No ba fingi fali. C'est mona afingi tilampia. C'est mona afingi kofi. C'est mona afingi soki nani. Bino motashi na simelaga tapoter avant manipuler peuple mobimba bazoba na kizenga karina zuye na kizenga karina zuye comme c'est shinga na ngaje sera makase bembeno karina. Karino wa pa makolo vimba. Akoma chinoise kato. Makolo bibon. Yasi mami na makolo nyo akombela mutuka. Makolo vimba. Ba papa, et comment on va les bosons et bon qui pète non. Ba fana. Ah non. Let lo kwa moi kufa sikoyo. Franchement. Non là ça les logi. Moko chaque photo ça. Mais si vous n'avez pas vrai, tout sur la petite Congolais RDC à rwandaise. Oui, tu es tout allait bien. Yo ma tala mutu o kana ta mutu o bien tala ngo vraiment bien ta mutu a Manuela au moins ki o tala mutu ba fana mona ki congolaise o burundais tindenge azo courage pe ayo ba ke Manuela na l'écrire na tala ici de côté na ba vidéo na tana ba mais au nom de Jésus Marie Joseph comment que tu vas côté vidéo limabwe aleke na bana na kindumba na moyibi abota na ba rebelle parce aleka ke na bato petit ba contribuer na site RDC na guerre RDC ala kati abomala tout l'andier bien abato ba contribuer ba kasi na dossier na ezui dossier na ba utiliser ka na ba Rwandais tango ba Rwandais banga ba kota na Congo batindaka yake si bana ba soda wa distraire ba soda kwa zane libolo facile T'inquiète nazo matsa bato ya bo diriger live bo diriger live pour na comme comme matsa bato pour appeler la paiement. OK ya. Ba mata ba fana. Te ba mata te. Na ba matite. Ba mata ba finga tout la prière. Ah ouais, ya le week-end. En plus na mi la mabe. Débat no. O mata ko ba de na so na ba de ba bo mata de. Pierre Sozana senga demande bando senga demande banda kala. Donc na so mata ba o ba la mata bo senga ba demande avant ya changer esprit. O senga ba de mata comme mi na so. Yo Manuela. Manuela. Zengi. Soko Sulu. Vogue senga demande, Pierre senga tinda demande, ozaki banda kala wana. Na ba Pierre on pose le bana so ata muto tite ba fa. Ye azan ni na ezana bleu. Ye PM libola mama nao. PM libola mama nao. Zoba kizengi telongi kauka. Bon finga pe makate libola le kimi pardon. Ye ya komi bafana na se ye. Sabe. Bafana na moni. Bafana. Bonjour le père. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir maman Manuela. Manuela Kitoko. Bon, ngapo nanga analyse nga na moni kota yatola ye aza mama. Aboti chez la nani aboti te. Mototu aza mama même yo ya Manuela. Soko moni côté bazo beta même moi si ata aza moyibi motema na yo ekoswa. Okolinga kaka o aider moto wana. Aujourd'hui, là, sous la toile, tout le monde est en train de se lever contre Saratola. Bah, monité, ndengeni di solo angwe bandaki. Saratola était pour elle en Chine. Hein. Elle était concentrée dans ses affaires. Hein. De nous montrer les lunettes, les sacs, les choses qu'elle veut vendre. C'est en venant qu'elle a pris la situation. Mais malgré la situation, elle est cani. A Simbi Mama, a Peseli Puta, a consolé, a Longoli Maya Miso, na Miso, a Jenipa, a Longoli Maya Miso, Bangon Bana Neneya. Likamope et si la raté et si l'inaro. Oh, il y a distraction.
oyo eza distraction parce que pour nani nazo lobango balingi batia kombo Sarato la mabe pour essayer de changer histoire parce que Sarato la pesa qui analyse. Aujourd'hui là, nous les Congolais là, on aime faire les choses par sentiment. Analyse ezalaki ka pona ko sensibiliser biso la jeunesse. Makambo bazo lakisa biso na ba réseaux sociaux ba basi ya kitoko na ba BBL ba na mbongo biso ba jeune fille to komi nango na motu soko sali BBL to ko zo mobali ya mbongo te. Sarato la sensibiliser ça que ce n'était pas bien. Vidéo chez la ya sali live ya sala ki wana po asenga maman n'est pas donc c'est une hypocrite. Elle est manipulatrice. C'est une hypocrite. Vraiment que na kozala na ba grossièreté na ba momo ya nanyo mais aza hypocrite. Parce que ce qui bolandi bien live wana, elle n'a pas demandé pardon à sa maman. Elle a parlé de sa petite sœur parce qu'elle savait que elle était déjà convoquée au niveau du tribunal à propos des choses de BBL qui tuent tout le monde parce que les gens n'en parlent pas, ce sont des sujets tabous. Elle conseille aux gens d'aller se faire injecter. Tandis qu'elle dit encore elle-même dans ses lives qu'elle n'a jamais fait ça. La fille là, depuis qu'elle est là dans les réseaux sociaux, elle ne répond jamais au pic des gens. Mais ça m'a surpris quand Yato l'a donné son analyse. Et ce que j'aime avec cette femme Tola là, elle n'insulte pas, elle n'est pas grossière. Elle suit les choses dans la logique des choses. Donc c'est quand elle a donné son analyse et les gens ont compris que c'est pas bien et c'était pas pour elle aussi, ça ne l'arrangeait pas. Elle, Maria, elle est sortie, elle a commencé à crier, elle est devenue comme une folle. Jusqu'à ce que vous voyez même que la live n'est pas à mon avis, mobile il y a kati là. Puis on au kata là parce que il dit que même mobile le ballon makamo ça les a bien té. Mais je pense que ils savent que si les gens vont parler sur son BBL là, elle risque encore de repartir au parquet parce qu'on l'avait déjà donné des avertissements pour ça. Donc c'est sûr que basali manigance na bango po ba balola likambo balobi na yeshe la yo bimaka kalela aloba la maman pardon poto balola makambo tout tiango likolo ya motu a Sarato là. Mais ils sont vaincus au nom de Dieu. Ils sont vaincus. Et je suis en train de voir tous les panels, il y a certaines des chroniques qui font on les donne les $100, les $200, même Maniké. Maniké, elle est corrompue. Ah, mais la bonne maman, elle est corrompue. Voilà, moi, ça c'est des corrompus. C'est des corrompus. On a zika le roi. Parce que dans tout ça là même, quand on Sarato la fait sa analyse, c'est pas que quelqu'un lui a expliqué. Elle-même les preuves à la coupe. Tozo yoka ba voix sa maman là. Mais quand même, c'est une femme qui a déjà fait des enfants. Quand tu entends même ces genres de voice là, tu as mal au cœur. Tu as mal. Aujourd'hui là, le bakake, ce que nanda quoi papa. Babunje eko vimba te parce que moi c'est papa ko nyokola so ko na nanda ko libala sika maman oko vimba matama parce que c'est la maman qui garde, c'est la maman qui donne l'éducation. Oui, vu qu'elle a failli dans beaucoup de choses, mais il faut aussi savoir que cette dame là, elle est partie dans le foyer, elle n'a même pas eu le temps d'aller à l'école, elle n'a même pas eu le temps de jouir de sa jeunesse. Elle est partie très tôt. Et malgré ça, elle a fait 10 enfants avec un seul homme, sans tromper son mari, sans rien. Et toi, tu te permets d'ouvrir ta caméra pour insulter ta mère, celle qui t'a gardé 9 mois dans le ventre. Mais je suis déçue. Elle ne se fait pas. Mais dans ce là, elle vient pour vous recadrer. Parce que si on voit bien les choses, depuis que Sarato a commencé, Sarato a dit que je vais toujours vous parler. Et elle a toujours parlé en tant que grande sœur. Une manière de pouvoir vous tirer des oreilles. Mais pour les enfants qui veulent bien faire les choses, loin des réseaux sociaux, vous allez faire asseoir votre maman. Vous allez parler à votre maman. Même quand vous allez parler à votre maman. Et ça va créer. Parce que si vous savez même que elle, Sarato là, savait même un jour qu'elle va se mettre dans la paix avec Nénéa. Non. Mais c'est grâce à cette histoire-là. Ils ont baissé tout pour soigner la maman. Parce que baza basi ba boti ba yebi passe à kobota. Baza basi ba monique maman ko koza na niveau yote, ozala nu. Likolo a mobali kani soki nani wana akangisa o déjà na kotia bangungi. Mais les gens oublient vite hein, et ils disent que non, Aza maman a pardonné kaka. Aza maman. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Ce que vous dites là, vous dites ça seulement par sentiment. Moi aujourd'hui là, je suis pour Sarato là. Et elle a encore aussi continué à sensibiliser les gens sur le truc de BBL. Parce que je pense qu'ils sont en train de faire une manigance pour qu'on ne parle plus de BBL de Maria là.
pour ne pas réveiller les mauvais souvenirs, pour pouvoir essayer de se camoufler dans l'histoire de Vicky. L'histoire de Vicky était passée à longtemps. Néné, Yaé, Sarah Tola, ils ont fait ce qu'il fallait faire, et tant que les bons enfants bien éduqués, ils ont enlevé les larmes de la maman, ils ont essayé de donner un peu de la force à leur petite soeur Jenny. Tout le monde a ses défauts. Mais après, on a vu qu'elle est revenue sur ces choses. Elle vend les trucs sur les réseaux sociaux, elle fait les matières, elle fait ces choses. Elle n'est plus dedans. Elle est là dans ces trucs qu'elle nous fait déjà. Elle ne parle même plus de Vicky là. Maintenant, un bon matin, elle se réveille pour donner l'analyse sur le BBL de la dame. Il ne fallait pas qu'on parle de son BBL. Mais elle était déjà convoquée. On a déjà dit de ne plus le faire. Mais tu continues à promouvoir ça. Il y a le bas. Continuez là. Azo appelle. Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Sarah Tolando qui est mon pandiba famille, Simon Banda Diego et Ibola maman na yo ni Bola masoko maman. Difunya tata Ndoki nyama apumba kana butu ndoki. Mapumba tata na nyama. Tata no mapumbu ndeke. Bemba maman Cette histoire-là, il y a Manuela, cette histoire de sensibilisation aussi de la jeunesse, vous ne devez pas mettre ça à part. Je suis en train de vendre, on est en train de nous distraire. Dans le sens que tout le belaka likambwa ma viki wana po makambwa ma ya wana kende la ba réseaux sociaux sinon batalikolo kuna ba komo ngo ba ko convoquer avec une épouse. Elle doit répondre à ses actes. Elle doit répondre à ça. S'il s'agit même de faire des lives, je vais faire des lives sur ça. Parce qu'elle est mauvaise. Tu envoies tes soeurs congolaises aller se faire injecter chez une dame qui n'est même pas truc. Tu as fait le contraire, mais tu reviens encore pour dire que non, elle ne m'avait pas touché. Donc tu as envoyé les moutons. C'est dangereux. Je ne sais pas si les Congolais voient la gravité des choses que les enfants Toumbala sont en train de faire. C'est dangereux. Et moi, mes soeurs sont là à faire des panels pour insulter la dame. La dame n'est jamais montée sur les panels pour dire quoi que ce soit. Elle a que des audios qu'elle a envoyés chez sa fille Tola. Elle a que des choses. Depuis que na Sarah Tola a téléphone elle n'invente rien. Pourquoi vous la tenez rigueur vraiment? J'ai trop mal au cœur pour elle quoi, Seigneur. Sérieux. C'est pas normal. On doit aussi réfléchir avec nos têtes. Sarah Tola nous a pas inventé une histoire. Nous-mêmes, on a vu que c'est Sheila qui a exposé sa maman à la verdure populaire. Hein? C'est pas normal. Bon, moi, je n'ai pas trop à dire, mais continuez toujours à sensibiliser ça. Moi, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de raisonner un peu par rapport à d'autres chroniques qui sont là seulement à mettre l'argent et trucs. Merci, maman Manuela. Merci, le père Simon. Vraiment, la Okitana qui fait moi, non? Ok, merci. Yaya, Mata Pierrette, s'il te plaît, à 5 sous demande. Asali demande à Sika. Ah, tu vas finir à la fin de ma tête. Yete, on est à qui vogue. Ba mate. Oh, Pierrette, t'as bien, on a fait sa opinion là. Pierrette, je crois que c'est au matin au Finga va tout dire. Makata tata na onyama. Bana mate su motute. Bossa système le moment matin après bateau. Ok, il y a tout ça. Pierrette, c'est la demande à Sika. Oh, ton finga là, il fout les pères non. Oh, on a bloqué, wana. Pierrette a fait son opinion là et pour la macambo. Bonsoir, Sapin. Assez il demande déjà. Bonsoir, Sapin. Sarah Tola ne tombera pas à la fin. Si, c'est. Baba. Sarah Tola a monté à malamu. Bana, on va ça va ça n'a pas passé. Pierrette a mon zambi. Pierrette, il y a payé à bleu, boy. Il y a blé. Attends, combo na zomo na te baba yaya. Même na blé ngope na zomo na ngate. Pierre to tsika na fana molimo na ngefa na kimia. Pierre tsika molimo na ngefa na kimia na za mutu na ngefa na. Yo kinga. Saka na ngate Pierre, tu sais la bandela demande. Comme ça il y a mon nom. On m'a tapé sur atteindre da kanda. Ok, on mata te ko. Asenga demande banda kala. Peut-être des fois mon a été. Nenga insister weta mtwa yo finga biso to c'est la kaka. Je crois pas. Pierre so au meki ka rat na tio mbona. Ah na ofinga mabe.
Garçon meka église be fingers. Makasi. Akangi ko na so ni bafana mutu mo akangi miko. Et ako kitate. Oh, moi ça c'est cool ba. Ba kite. Est-ce que Pierrette on a qui non pas Pierrette? Akomi bozana tagé yazana tagé na se. O me kana ko tagé po vraiment Pierrette zate? Yeyo. Akomi na se na se. Ouais, paye ya nini ya paye ya blé. Kongo matana, Kongo mata baninga na subango bazo mata. Debo ya zawa. Hier a commis RTT Pierrette. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Congo. Oui, ngana lobaka likambo ya ba famille Maria Tumba. Ya Simon lobi tozaki na live. Bana oyo baza famille Maria baza ben poli. Yaya, ti kofinga mama ba oli soko ebukana. Ebukana ya. Lisoko eboti bana 10 ebukana ndeni. Lisoko ebukana a plus bino pe Congolais comme azane muta sentiment lobi na lobaki on to tika ki sentiment. To tika ki mama o abimisi bana 10. Yeah, a commis vraiment. Pierrette vraiment. Ya Simon. Matelo prière, ngena zo monde. Zambe sakaze Pierrette o tina prière. Abeza ya mutu pasi. Sorry. Ya Simon, maman osoka zaki. Omone na demande te ba femme. Le bana sila mana kombo na camarade na été. Oyo mutafuta connaître. Pierrette bima na live après zongi après sengi. Kongo lo bana mbuye kongo Ya lo bana. Simon, maman osoka zaki lisoko ya kobuka na est-ce que ngo bimisa bana 10. Azali soko pel pala, azali soko buka ta kosi. Mama azali soko pel pala, bana 10. Facile. Yaya, obongo na bimise makama maso azali soko moko ya obuka na ba nete. Biso to yebaki yango. So ebuka na ndeni soko. Michel alobi côté moko ezaki eza ya kobuka na. Eza panti, eza panti. Te alobi na gauche. Ah. Ebo bana 10 il faut ne buka ndeni ba fana ta yo moko. Il a fait besoin de l'équipe, il y a mon joueur. Raison. Chez la année de bazo. Il faut les bukanité. Yami balé bukanité tina 10 bon de la bo sakana batwa. Bafana. Obongo kana facile boye fuma ko ya ko milie mama ngo ata kutaza zoba alimbisa oli soko moko ebukana. Franchement. Yo pe ko de ko bukana yo pe l'équipe CP. Bafana ça bango na zomona ba demande za na sawa. Mais oh abino wana bozo dukela. Na ebi se abima na live bonga zonga bonga singa. Ya Simon, o ngana ngana lobaka yango ane loko esala nga pasika kote lisoko ya kobuka na ndio depuis makambo ibandio ka lisoko. Ndio badiota. Depuis makambo ibandio ka lisoko. Ya Kongo kangi kasi lisoko ebuka. Depuis mukolo wana yeka lisoko ebuka na yo mona lisoko ebuka mama wa otambola lisoko ya ngwana so mbali ya bien. Na kiti na nga naza na nga makasi ya kotapote na tapote na nga ya Simon me bana botika bobanga mama za nzamba se même ça za lisoko kobuka na azaka mama Congo Congo pe likamuna lisoko mama yo en vrai de vrai ya Simon songa azaki na place na bango mais na sengi ku sarato la ba merci obateli pe na mama na ndebiso sala ba biloko ya makande zwamaki bosenga sarato la merci. Bino boza babiloka ki hypocrisie alo bana live mama limbisa ngazo lela kindoki crocodile robota te yo na kaniki robota te ba zo mona te mona wa wuti la wa ni lo toke sumela matrice no jelo koto kokana ba toka mama so so azizeme abala so so live moi c'est vrai. Tina mukolo abota o channel live. Aïe, yeah. Pierrette, bonsoir. Oui, bonsoir. Hey, Nanyo Kamie, merci Bafana. Toi, ni Manuela alo basute. Busy, akanyi micro tu peux pas Fabrice. OK. Moi ça batute maman. Mais donc ça la ka baide. Nana bino, nazana bino onda kunanga yo eze église na biso.
il faut kotikela bino bato bozo mata to tikela bino espace naza nalingaki Manuela ayokanga Sarah pe ayokanga parce que bino bato ça la banalise souvent les gens mikambukie merci non bafana ndo osali tout non na mata merci beaucoup bafana nenga baboye na makambo oh nous surtout o ezoleka naza d'accord na mama mobo ya Brazzaville za ote ko mata ça fait déjà 20 minutes mama naza mayele lo nga pe ngena lobaka yangwana actualité ezalaki likambo ya Maria ya injection ndenge nini mbala moko mama social aye ko bouleverser makambo paya ko senga mama bango pardon banda kala wana ndeni asonjaki te aya osenga mama pardon kaka tanga moni ke Sarah aye ko ba makamba ba injection pona Maria aye ko bima mbala moko aye ko senga pardon c'est pas normal il faut tout monde na misu na mpe ya musika social azana posa osenga mama ni pardon te bana na zongi su na maloba mobo Emmanuel alobaki na landa pe Manuela kana ba page nde bakata kataka Manuela alobaki lo mo eza très capital tous à la sage bana na balinga ka mama bango te d'avance Maria ayoka ka mama na isoni alinga ko présenter mama na ete na baninga na eso totali be même na libala mama social wana tala attitude ya Maria tanga zambo na mama na pembeni bozonga na ba video do bayoka mama bango soni mona ke puna ni to bima na libuma mama oyo bayoka mama bango soni siko nyoso tunozo mona ne eza ba sambla ba mascara to za la sage communauté onga na kamwa mutu suka yekaka boye manike ba aza mutu rolanda te manike azoluka ne mbongo afuta chambre aza mutu rolanda te azoluka bati ba cadeau afuta moi chambre na ye pour toki ka Sarah to la zoka ata dessin wa pesi manike o changer ni maluba ona za ni mutu rolanda ka te manike APC pour dépendre des exemples na peska exemple noko na lobite ka pesa na lobi ndenge ya fonctionnaka na Kinshasa tango Kofi akangisa manike youtubers o akende ko tala manike na prison ezaki Sarah to la article ke $100 ngana landa Sarah tanga uta prison asali live na voiture na ye Sarah zolo ba bino bato botinda manike afinga bato siko ye wana kuta na prison bokende kasi ngana landa ngo biso bato mokili to bosa na kabola mwata ya muke mutasali biso pourquoi manike pourquoi mais yo tangu oyo juju abande ko ba makamba ya nani ya Maria yo yakipe ko finga Maria yo lobaki na Maria ke ba komi ko bima na njonga yo fingi Maria aka 2 jours passés ndenge nimba moko obaluki manike eza sorcellerie comportement oya eza sorcellerie yo zo luka mwali pano luka ngona kimia komata Sarah tola ekoki kozala occasion de chita ba congolais te to moni mwana mwasi oninga bandi commerce ni ana YouTube lelo so nzamba pamboli Sarah azo mata ba vie azo kesala commerce na ye bo akoki kokoma cible na biso ba congolais te to lo bana likamba solo est-ce que tant besoin ko finga Sarah ke azo panza famille ya bato bo ibisanga na analyse o Sarah salaki est-ce que tanga ki komba mama wana ou bien tanga ki komba famille wana ezala ki likamba ba injection nazo kamwande ni baluki mamako ekomi makamba famille oyo ezaki yango te titre ya makambo Sarah ayelaki o Maria ayaki ko répondre Sarah ezalaki makamba ba injection prévenir Maria wana a répondre ka batute Maria kutu mwana mwasi obini bo mona ke numéro 1 ya YouTube aya ofinga Maria réponda yete Maria soka yeko finga Sarah yeko répondre Sarah bongo c'est que Sarah tout aki bisika moko swaki ye Sarah ko bungi sa actualité te zonga na injection balimba distrait biso na mama social mama social na muto aza sage bato basaka na santé soko tali mama social c'était bête bon mona ta façon de parler na été aza mona on dirait ba utiliser dans la mémoire na ye aza mutu ko to bokoki ko landa ka mama social tala ninga lobaka façon pe mama social wana se mobile ne lelo kandi alobi ke zonga na mama no yo senga pardon na ndinga solo siko mama social mobile na za kapé boye que tira mama no poison po biso totika la paix a osalango mama viki il faut faire très attention na bana oyo faut faire très attention li kamanga na lo beza très capital donc bana ni badinga ke na vrai en plus est-ce que to soit non entre nous on est des bantous tout ça ba bantou en plus bango ekolo na bango les écoles moko très dangereuse bango baza baluba bana baluba basaka na notion batambola na ba principe mais bana baluba ndenge nini oyo papa bandeko nanga bana baluba ndenge nini ya sonya boye mwana muluba
aya kofinga mama na yebe mobali na ye ofinga mama na TV mpe libala wana mpe kaka ezali ekozala te ata mama na nga lelo asambusi nga atiki nga mutakala aza mama na nga na libumu na ye nazalaki mutakala nayaki na mokilo mutakala mpo mona ngai mwasi olala nga na butu eskize nga na terme eza mama wana soki naza na problème na mama na nga yo mobali na nga oza na droit kotia linzaka na yo te wana to hotel nzaka na ote kanya azoki monopole o wapi oyo kangisa mama bokilo na ye en plus bino ba congolais oyo ba sensi ba ndoki bozo ko encourager mwana wana ke mama mwana so asengi yo pardon est-ce que nana ngo bino ke pardon o social azo senga mama na eza vrai est-ce que mwana o asana maturité akwa ko senga mama na pardon bongo biso to ngati za la surprise même basara na banene ya balinga bazala surpris bamoni ba maya tumba na ba social basangani pe mama bango basali pe vidéo elo biso to linga ko ziela yango wana o eza pardon moko sabotage o eza pardon te vous arrêtez peuple congolais bandoko besansa ba mama na ba tata o bino bozo ko produit banana lelo on eza pardon te mwana nini nango oyo mama na sali ma bébé asali mama ne mabe nani muto yaki na kofinga mama na internet soki socialité nani muta futa GG mbongo pa finga ba sexe mama ne pendant un mois soki mariate bon yo là tu combat Sarah pourquoi Sarah na makambo Sarah alobi nini pe Sarah ayeko kabola famille o na nini wapi vidéo o Sarah sali alobi ke ma Vicky ko limbisa bana na ote wapi vidéo wapi audio peuple abe censé ba congolais mitou edoka wapi vidéo Sarah fingi montute fara ayaki ka simple na analyse asaki analyse ya ba injection pourquoi baluki et comme makamba famille tumba pourquoi mutoye ko longola toilette o ezali social alingi Sarah longola toilette ya ba injection Sarah yo zaka jeep ya rando zonga na ba injection zonga boma toilette o ya famille tumba po yango te eza cible na biso pe tolota ki yango te biso tozali ka kota la cible na biso ezaki ba injection Sarah muta bungso mayele te zonga na ba injection soko moni bata YouTube ba yete Sarah ezate ke batiki po ba moni ke maya za linzaka osano rando te ba kota na mutu azapi mukonza rando ba roya ba bimisi pe mundu mais Maria asana no rando nanani bata YouTube so bolobi ke bata ngaza YouTube c'était naza sempre ka fan mais na kosa analyse koloba ke bata YouTube batiki Sarah c'est trop dire po bata YouTube daba monike Sarah azana no jeep ya rando mwana aza mwana muke azana rando te Sarah ko popule na minute yongo ba vandi kimia ba otala c'était que basundoli Sarah non ba otala ke mwana muke Sarah aza mo konza rando Sarah kimi Sarah bato ba benga ba numéro avandi si bango kimia bango mwana apuko Sarah sora zweka desimene mwana muna na suna YouTube bango te même atela TikTok au kima boyo bateke o bato basundoli Sarah non po ba moni ke mwana azali nzaka pa azali nzanzali papa na rando na Sarah il faut qu'on réfléchisse musika mwana obo pese makambo pourquoi o mwana oyo non mwana o aze loko te liboso Sarah sala rando Sarah vandi aniki 6 mois bato bakota ba prison bon mwana na mikonga o mayanzo nda ya team sa Sarah na internet ndeko zoloba RT c'est Manuela naza d'accord note ne loko zoloba tango zoloba ke bandeko ebele na internet o soit disant to solo la ka batiki Sarah ba okota te po boye na boye ndenge yo lobi non soki boyebi ki ata Sarah mwana mkiaza dimi pa Sarah na bagere mais tango bomoni ndeko na bino bakomi ko bambe mabanga na communauté na likambo biso tout oyebi ke ce n'est pas comme ça Sarah pandi famille mon côté pona nini batu o bazaka na Sarah boko ya koloba likambo vérité place ezate bo vandi ko baza conscient ke bango amina biso Manuela bango ba camarade ya Sarah non Manuela eza façon Manuela bango moko baza conscient Manuela Simon na moni ke batu ba o lapide ya Simon batu ba o mabe quelque part pona ya Simon na likambo nga Manuela na yebi ke eza vérité na ko tcha liloba nanga OK Manuela la vérité Manuela likole zo mona mabele famille mon côté soki Manuela ozoba ke to landa manike mais manike azo mema batu na haine avec Sarah ya ko Manuela omoni famille wana to kanga minoko ya sens te non ko kanga minoko te yo lo bati Manuela ko kende bien mais koto wana eza 12 OK eza 12
Ok. Il y a des gens Sarah Pandi famille, Sarah Pandi famille. Sarah Pandi libota moko. Manike aza mutu amela da ba putulu aza mutu libota déjà ko pola bana ba mal élevé. Ok, Manuela, côté wana kasi bon. Bato sengi mutu ta yako sala Sarah no ko karanga. Oui. Là to so la rande te. Pierre c'est wana Manuela ta point de vue là. Mbala Sarah motema mabe, Sarah tika famille batu. Sarah za na makambo famille wana, Sarah ayoko panza te. Mais Sarah yaki étant que nga Manuela ndeto yaki ba timi mama Vicky. Ndenge ba batu mususu yo ba encourager ki impolitesse. Biso tozaki wana pour maman. Pour nous soutenir femme wana comme biso pe to boko la bana jamais pe aucun jour to ko linga bana ba manquer biso ba le kana ba internet ba finga biso mibali na biso ba kangisa to mibala bana ba kangisa biso na ba boloko donc Sarah bundeli cause moko eza vrai. Alors tant oza muninga to collègue bozaka bien na muninga place au moni bazo lapider muninga bokangi munoko eza trahison. Là je suis désolé c'est trahison. Oui. Donc quand la communauté na biso Sarah lelo azobi ma victime ya bozuna eza haine. Continuez koloba nao. Oui, ce que zongi côté wana na comprendre na yo na za d'accord na yo parce que ce que otala bwena miso mboye comme nango eza haine. Bate belé ba mona ndé Sarah zaki wana souci au moni biso to linga muninga kaka souffrir. À souffrir. Donc moi bozu ya Sarah onzamba pambolier muki azo koka kozwa ba biya zo voyager eza haine na batu mususu. Eza haine, jalousie. Batu musu baya poto wana bayaki boye baye ko bwaka ngunda tandis que Sarah yaka a visiter makamba ko sala azongi. C'est la jalousie. Mais biso surtout tozo mona ke mutu moko te na communauté congolaise o ayebi kazana mutu aloba ke Sarah Pandi famille o na eza na audio te na répéter eza pe na vidéo te Sarah sala bia sala kike mama Vicky ko limbisa bana na ote. Monyango te siko nazo kama liloba o ezobima ke Sarah Pandi famille bato apanzi yango en quoi alobi nini pa mama Vicky po apanza famille mutaki na makamba famille na bango na réseaux sociaux ezaki ye bango moko bana mama oyo nde Sarah bayambaki ona nene ya na motema ya bana na motema ya pasa robota po to yebi pasa robota Sarah yambi mama siko apanzi famille tumba oyo na nini soto zongi siko na point oyo ya mama tumba nga objectif na nga na lobaki bien que Sarah ayaki na analyse ya injection to komi na makamba famille oyo ndenge nini to komi na makamba famille oyo po mama social mongoli alingi alongo l'actualité ya Maria po Maria zo kosa batu na Kinshasa linga tia ba fina na danger Sarah ye ko longo lango alinga la musa batu misu yango ya monité Maria ko la danger na bimisa likamba mama. C'est total bien. Pour les maman oh bavandi banda kala basenga maman pardon te. Kaka ton kaka Sarah yo lo bamakamba ba injection nde ba eko bima eza mascara. Pe mama Vicky so akebite bano ya yemoko ba otile poison. Barolo ba ke poto za la paix na mibali na biso comme maman muta o fingsa biso po maya déjà ayoka mama ne soni. Kandi alinga mabo kilote. Siko kandi akoki pe ko kosa kizengo ya bitangaso ya mama social ke Zwa poison tila maman no social a maman na poison pour batika la kimia. Maman na fa faire très attention na bana ne moko boti. Akoki jamais ko lia su na bana oyo. Fa lia na bana na pochette mulai. Ozomona baza su bana na ete. Po bana ba komi na affection mingi ya mibali ke ya mutu amema bango 9 mois. Ya mutu atekita mususu atamboli makolongulu na moto oya ezala na mikonga na bazelo ta mususu ko lukia bango ate loko balia bango babosani. Est-ce que maman na so azaki mabembe bango baza bisika wana maman na so azaki maman moko a démon ndenge ye Maria afuta mwana wa Brazzaville mikwa o azole tenga maloko ya nani o ya dessin nana mais afinga maman na epanda 1 mois ye Maria azwa côté le mila Sarah na ye social bazwa côté le mila Sarah so bazaki bana mayele nani o aleka ko leka banani bato balinga ko leka na réseaux sociaux po ba finga mutu ezaki faye ba finga mwana wa Brazzaville mwana wa sambusa mutakala maman ba na réseaux sociaux Moi no afinga mama na epanda 1 mois makamba bêtise ya biso basi assez asambusa kinduma mama na bazo mona danger mwana mwaso mais Sarah zong sa ba audio zong sa ba vidéo eza wana zong sa film Sarah na ndenge social iko finga mama bango Sarah zong sa ba matière po batuta mosusu lokwa biso congolais to sala so to milima sanga to langwe to bosani Sarah zong sa ba audio comme makamba injection bo échapper ngoto comme ce qu'on a makamba famille tumba ale Sarah ko zong sa ba audio na ba vidéo
zongisa makamba ya social ki kofinga mama bango na mwana oya Brazzaville wa mikwa za na France ninga finga mama na pendant 1 mois ale zongisa yango bomba mona siko motima mabe na yo ebimeli wapi pe yo opanzi famille oyo na nini wapi preuve po ba yo kanga Sarah motima mabe po ye manike aya ko vendre Sarah ke Sarah oza motima mabe amona ki Sarah amotima mabe na par rapport à quoi ninga lati se mama na ni papa ndinga bomba ki nzoto donc motima mabe ya Sarah ngwana. Est-ce que Sarah peut que banana ba sangana maman na bango ce qui objectif à Sarah c'est que banana ba reconnaître que o azam maman ba pese respect c'est ça objectif à Sarah si comme moté ma bien Sarah eye place nini et où teli wapi apanzi famille na nini to réfléchir à musika te to bossa na rappeler trop vite ngala zolinga kaka sujet o ya injection ezonga po actualité oyo ekokufa muteye ko bimia biso distraction o eza ndoka social mongol wana tout ça na ba actualité ya injection Sarah zong sa matière à injection zong sa ba matière ya injection boma actualité o Sarah boma ngo yo za jip arando boma actualité o ma viki cible na biso za ma viki te social so boza na posa ke seka mama bino pardon boke na caméra te boza ba bantu boza ba luba bo luka ba noko na bino ba pasteur bo sokola maloba na bino bolobaki bo fuka ma bo sala obikila basalaka bozonga nya famille soki to moni bino na mama na TV eko lekela mutu te po ye mutaboti bino bo ya pete ke pour prouver Sarah azana tina na ngote Sarah azana bana na ye wana pas za mama na bino et objectif na biso zake bozonga bien na mama na bino na motema ya solo ya bo mwana ya sambla te ya sorcellerie te ya poison te ya koboma mama na te bozonga ndenge mwana sazonga na sema kula mama na ye en dehors à caméra ba pardon o yo zo ko senga biso na yo zo ko senga mama social nani mama na bino na TV eza ya mascara eza au fond du cœur te atozo lela les alarmes de crocodile tu es sorcière. Et tu vas te yo kutu ngai il faut mona passe à 9 mois au respecter maman ne yo kuta na nzela et le reste la ko bongo finga maman na bino nano mema na ozemi to bino douleur à 9 mois te mwana mukonza ba ko salo grâce à visiter on a zemi yo memi zemi pendant 1 mois ti 9 mois OK bota mono bimisi mwana libele na kanza ko fuka mela maman na yo wana et le reste salo bongo eza miswa bato zo kosa yo momoni o ngani ngalo bayangwana donc Sarah boma actualité o zongi sa injection. Ok, merci Pierrette. Ok. Pierrette alobi kitoko hein. Kito makasa loko azali vraiment pour ça mata lobi nyonso azali na pour ça. Pierrette osili hein. Merci Sinoko, merci non Simon. Ok ndeko abonné hein. La fois na mutu musoma merci Pierrette. Amélia, bonsoir. Oui, bonsoir. La peine à contribuer kaka koloba eke en tout cas communauté babosa na mbanga na zanga angolaise hein nalandaka parce que tous à frontière na Congo mais en fait kosala mabe ba se rappela kanango mais ko bosa na babosa na mbanga ya solo biso ba mama viki pena mama wana bokula filmer ye e Congo sonia biso mambo na Angola et ça la maté. Nangola, tout ça na département mo babenga Oma balandela ba maman.